nanu bilamba lati akote ne ka robi kaninga lati ne ka robi boy mais caleçon ya se mais ba msu avala la onanu aote la caleçon oyo lati ate no panjo nanu makolo ate li caleçon lati na se na yo solo ya sali bolo wana ezotinda solo pesi mai wana moni mai wana bimaka na se ya biso basi wana etinda solo. Donc, nabi que goya pete aza toujours liboso na bino kande bo mesana toujours la vidéo na ngai nabi que ba otu balanda rango bazaka dessus te ba sepelaka toujours goya pete moi na muluba autre madi babi yende makambo. Donc soko boyingai osali mokino molili bolingara te tango nyoso kara monaka penzoto. Donc ça la ba bien makasi na ba conseil nezara nde makasi mingi bolingara miko landara mingi ne ba conseil ba sera implice ezana bat musu ba bengara ngai au moins pas lo mo boloba ki wana de touchaki penza ngai couple mo na zai donc couple mo bezai quelque part betango ba yoki mission nanga à travers ya maloba ndenge nazoloba moi donc le sali mobali bien à mizongi si bossa moi si mususu pe moi si abandé à se comporter bien tel bossa mobali mais l'anzela ya conseil wana esengi ke mobali moi si asenga pe mobali bolimbisi mususu pe tali ke couple bayoka na penza te mobali mo ba moi si mo ba manquement mobali tanga landi émission nanga. Donc ami comme ici penza bisika oh ya luka ki penza koma maintenant quand ils émission ils émission ils en live que oh so ya minute zo landanga o benzinga boy na comme bisika yoza donc etika pe ko sala matin parce que na muto filmer nga ma betima sengo la grande journaliste ya mboka na biso donc sera toujours bilingue na libanga TV télé réalité quoi ça rabat bien. Ça rabat bien, mais ceux qui ont besoin d'anga, numéro n'anga zawana bachaka, moi conseil et ça la rabat bien, parce que la ligne rabino mingi, goya pete la ligne rabino mingi, numéro de téléphone zawana plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 numéro n'anga téléphone plus 243 84 05 280 50. Yango wana na ose la WhatsApp mais na obeta CT na mire po na banga pe mo mire ko bukana. Ke na sabino ke naza na téléphone te. Ebele bozo benga nga ebele mais boye bate ke naza na téléphone te. So bozo melinga téléphone et ça la nga bien. Parce que bino ne bozo ke lelo ba operenga. Na mbongo na bino ba operanga. Naza be ba operanga na mbongo na bino. Bino wana pe bosala ke goya pete à vivre. Ngaza nga lo lendo te, ngaza nga orgueilleuse tel boso na bino. Nabi ke bosola nga kitoko. Nabi ke gusta la rose mama zwaka. Asola na bino bien. Yango bozarane bien. Nga pe goya pete na li boso na bino na sola bino kitoko parce que bo mona ba vidéo mikolo ba vitesse ya makambo wapi. Na zongi donc na zongi penza goya pete o boye baranga wala. Ngayo na zongi na vitesse makambo dobi ke bino bo tombolanga bino bo pesa nga makambo bino bo sala ke goya pete akeli boso les amis de Goya on est ensemble toujours na bi ke bolinganga minga pe na linga bino mingi eza ba bio makasi tant que to pesa na ba idée et ça na ba bien ba conseil et ça na ba bien moi si na zongi na le pesa na ba couple. Surtout basa minene pe mango sorozo siba na mobali na yo likola mbetu soro papa e soroza mutamuke wana mwasi na yo aza munene bokita te na se ata na sima po omoni basi mususu tant que oza munene et ça la rapenza bien te sozo bimana mobali na yo
likata penza ya mobali na yo ezosalaka penza na kati ya libolo na yo foko esalaka penza bien ti okoma mai po eza na ta moko mwasi soki ozosiba na mobali fo ozalaka pe moko fo koma sec ostasi pe ke mobali astati okomi sec azwi soyi apakoli na moto ya likata akotisi lisusu ke mwasi bane bobande ya kosiba na mobali mai na mai mobali no avexe te me komi ka foko kolingaka te kobaraka bakisi mingi ekomisaka mpe susu mai na se kisi ya mwasi eza kaka mai ka ya malili oyo kaka tosokolaka yongo ekomisaka libolo mokie mai kaka eza te ke oke kozwa soki mpe bapermanganasi wana bavixe banini mai kaka mai oyo yango ekomisaka nini libolo mokie ozwi kaka mai ozosokola na se ozosokola mpe lingaka mingi kosokolaka aire nyonso lokola libata te keyena sokola na mai te mwasi na mama na journée fo sokola 3 fois olamuki na ntango osokoli bandi olamba bandi osala mwa misala mike na bamoyi oyebike mobali na ngai ayaka aire boye na bamoyi wana ata ba 15 heures kosokola aire momete ti avant olala il faut sokola donc esalaka bien makasi esalaka bien yo olalaki na mobali na butu bosibani butu oza mpe ta monene mpe kaka robe olataki na butu na mobali wana yango mpe journée mobimba olambi oke wenze osali bese ezokoma solo ekoma mai ale koma na ntan moko pu oyebi mibali misusu ebimela basi briske pu omonaka be mobali abimi akuti yo kaka na robe bosiba na butu wana yango mpa yo okutela yango mpe kaka na ntongo na aire azongi wana okomi misu kaka mtu bayibi ye bakangi na bilo na maboko aoti oyiba okomi chéri lelo ya avant boye nde nini nasatande nango te zeleki esokola ndeni mobali mosusu mpe oki posa boye pa amemi okaka na chambre solo ya sa libolo wana ezotinda solo mpesi mai wana moni mai wana ebimaka na se ya biso basi wana etinda solo yo moni ya mibali mosusu banda bolingana na mobali no asisa o te aokako kitoko te aokako solo basi mosusu omona amonene me ndenge aza propre donc yo moko otongi obi tete momoso a propre kaleso na ye nanu bilamba alati akotene ka robi ka ndenge alati ne ka robi boyi mais kaleso no ya se mibali mosusu avalala o nanu aotala kaleso oyo olati atali no apanzi o nanu makolo atali kaleso olati na se na yo abi donc a créé sujet moko boye ka mpo nini donc mposa kosibana esiliye ou bien alati na capoche oyo akanaki te mpo abikela kozwa bainfection kaleso solo kozala monene ya mabe te kozala monene eza mabe te monene fo otyango neste propriété nzoto ne feza soin na ke kota mibali mosusu omona mpe ake donc aosengo mpe asisengako non sise o ndenge nitake na omona oza salite wasolo kaleso misusu mibali ya minene misusu bolimbisanga pardon eza mibali misusu aya propre otali mpe ya bosepeli na ye aza mibali ya propre baza ya minene baya propre baza omoni ke mobali misusu mpe osepeli na ye ko yo moko avant kutu ayebisa oke osise ye me yo moko bandi kosise ye donc sentir que oui couper décaler dans lati eza propre de nyonso oyo ye eza propre c'est ma peka na ye eza soloté sengla lati eza soin donc sentir que oui mon mbalo eza propre que na bimana yo a salité wa solo non bimana nga na otilo kosa kosoka osisenga nga lingana makambo asisete simbanga nga lingana ba biloko ana te ofiba ngono mitoma be no ofiba ngondo nini nzoto ne lumba solo sola ntaba olumba sola ntaba siko na osala ngo ndenge nini donc nzoto no eza nkele mobali faut kosokola kozi temps ya kosokola o mibala mwindu bazaka salité eza mibali msupe ya mwindu pe so rotali pe baza propre
aza propre. Donc ça leur a bien ma casse moi parce que mon bal au penza aza propre ma casse. A propre. De tout l'ingara penza, au bika Afrique na biso donc moi mutoki, il faut penser à kaka. Parce qu'on a pensé que bon, les autres toka boy, on se siba na mon bal au ben, il y a sumba na scène, on se siba, on se toka wete. Les ara moi, au bika kin na biso, moi va mulunge, ça leur a moi ko toka. Donc ça leur a bien, mon bal il faut à la propre. Moi parfait. Body à bien, chemise à bien, sengla kati ya propre ya pembe. Pour y que mi bali mi bali ngose. O binga si on a un rendez-vous là souke. Attends po te aoya po ba groupe na ngana linga pe mo bali azala. Donc balo no attends bali mi kuse pe mais faut à la propre non comme tout moi benganga oh pete linga ka ko critiquer biso mbala mi kuse poani. Ça mi bali mi soupe au tali présence te kandaza doit apprécier en té. Moi biso ba se peut lula bino mbali. Te mo mbalo na sepene ati bien ati kitoko. De la sepene ninga lati basket a bien, jean a bien, chemise a bien. Alors présentez-moi sengé na pembe la kati. Ce qu'on dit on lati wana. Eza la ka bilamba sikate o lati po na ngato mona na te. Eza bilamba o lata kabongo banda kala. Donc salinga va bien Sylvain Lunga. Donc bisiko za bambote na yo. Les amis de Goya na Bossa Libinoté, on est ensemble. Balobi Bijumbi Linde Makambu, Jojo Poto na Poto, Balobi Régale-moi Kanangola, Yao Yangowana. Donc Romani Ibibi, Diogo Merlin, la pessimine Bambote Belé, Balobi Poulou, Azo Pesa Bilengyo Wapi na RDC Poulou, Saka Nango, pour y agir na Batikeliyo, Betango Penza Dada. Donc merci na bino nyonso. Donc bye.